Nzambe baye bakoma baepiskopo. Bokanisa malamu mosala monene balingi kopesa bango okati ya eklezia. Nzambe tata wa biso atindaki mokonzi wa biso Yesu Kristu mpo ya kobikisa bato banso. Na nsima Yesu Kristu aponi bapostolo 12 apesi bango nguya ya elimo santo mpo ya kosangela bato nsango elamu ya ye. Atindi bango basangisa bato babikolo binso o etonga yoko. Bayangela mpe basantisa bango mpote mosala moye mosalema kituka ya molongo. Bapostolo baponi basalisi bapesi bango elimo santo lokola bango moko bazwaki na Kristu. Batieli bango maboko mpe bongo bapesi bango makoki manso mabonganga. Mpo ya baepiskopo bazalaki mpo ya baepiskopo bazalaki kokitana te lelo mosala Kristo apesaki na bapostolo mokomi na biso. Tanso mosala mwalibiki mokosalema mpo eklezia ekokola. Mpo ya baepiskopo na banganga Nzambe baye mokonzi Kristu Nzambe monene azali okati ya biso na mosala mwa episkopo ye penza Kristu akosangela sango elamu ntango inso. Na bwanya pe na bokebi bwa episkopo Kristu yemei akokamba biso o mobembo awa onse mpote tokoma o esengo ya likolo. Bandeko boyamba na esengo baninga babiso tokotiela bango maboko mpo toyingisa bango o molongo mwa baepiskopo. Botondo Nzambe bomea baepiskopo babino bo basaleli ba Kristu. Bakokabela bino malamu manso Nzambe alakelaki biso. Bokanisa malobaka Yesu Kristu na bapostolo. Moto akoyoka bino akoyoka ngai. Moto akoyoka bino, moto akoboya bino, akoboya ngai. Aboyi pe tata wa ngai, oyo atindi ngai. To azali na matoi ya koyoka, oyo azali na motema ya kondima, Baba Nzambe boboto milulu mya bokulisi
tokosenge na bakristu tokomi nanu esika ya kobete maboko nanu ekomi te soki tokomi wana bakosenge na biso sima ya maloba matata episkopo ya lokumu baponomi bakotelema oboswa ye episkopo mokulisi ye moto akotuna bango mituna tenge na pa eyemba nzembo ya veni créateur yaka elimo santo. Chers téléspectateurs, nous sommes ici du Palais du Peuple où nous assistons à la cérémonie des ordinations des non-seigneurs Jean-Pierre Kwambamba et Bafouidi Nsoni. Nous avons suivi avec attention l'homélie de son éminence Laurent Cardinal Monsengo et également le message du Saint-Père depuis la ville éternelle. Maman Bobette, quelques questions à nos consultants avant de continuer. bayoki yango te nini bakokanga na maepiskopo ya lokumu alesi biso mokolo mwa lelo episkopo akundoli liboso ntina nini milulu ye misalami awa olibandali ya palais du peuple kamba okundoli mokolo ya ye na bokuli episkopo ntango papa Jean-Paul II ayaki awa mbala liboso na Congo na 1980 ye akulaki episkopo mokolo mona bongo elekisika awa mbula 35 wana alingi pete lilulimina esalema awa. kasi soki tozongisi mwa makanisi na mobu 80 wana bato bazalaka baiki penza po ya koyinga oyo esika kasi mikakatano yaki pe bato bawaki mponi bato bayaki ebele pamba te loliba ya palais du peuple ezalaki nano ekangemaki bongo bafungolaki porte bato bazalaki ebele misusu mpe bazokaki misusu mpe bakufaki yango wana alingaki te bakundola na nalingi bolingi kosakola nsango elamu ya Kristu ntango inso nalingi bolingi kobomba ya Eklezia ndenge bapostolo batikeli biso yango mpe kobongola yango ata moke te nalingi bolingi kokolisa Eklezia nzoto ya Kristu kokabana bayo basusu te mpe bokonzi bwa papa oyo akitaka ya Santo Petro nalingi bolingi kotosa papa oyo akitani o esika ya Santo Petro o makambo manso nalingi bolingi kobokolo ekolo ya Nzambe lokola tata kokamba yango onzela ya libiki mpe ya mosala wana mpe na mosala wana koluka lisalisi lya banganga Nzambe mpe lya badiakono ino nalingi bolingi mba babola baye na baye banso basengeli na lisalisi onkombo ya mokonzi mpe kolakisa ba motema ngolu nalingi boli kozala bakengeli lamu mpe koluka mpata ibungi kozongisa byango o etonga ya mokonzi nalingi bolingi kosambela tango inso
Nzambe wa bokasi bonso po ya ekolo ya ye santo mpe kosala mosala mwa bino mwa episkopo bo ebongi. Nalingi Nzambe asalisa ngai. Nzambe abandi mosala moye molamu epai ya bino yeme akokisa yango. Amen. Bandeko bingo tosambela Nzambe wa bokasi bonso atondisa bato baye ye mo aponi na makabo maye po ya eklezia ya ye. Bandeko sika wa episkopo lokumu elongo na baninga baye bakofuka moboso bwa kiti babango bapolomi bakolala ose wana korale yembi nsembo ya litania ya basantu. Solo mesela be ndenge totali koloba kasi soki totali obomoyeba bino balanga Nzambe olali bwanse lokola bozongeli yango bala ibale bate kokoma episkopo balobi bakokulisa lembo bani bapesi ye makoki masika bobengi elimo santo mpo te akoma moto mwa sika. Yango wana soko olala bayeba kokula bakolala o mabele ezali liboso elembo ya komekola Kristu oyo andimi kowa andimi komikitisa mpo te apesa biso bomoi bwa sika. Episkopo elembo ya ye ezali bomikitisi humilité ata elamba ya ye akolata couleur wana ezali oyo kolakisa mpenza omikitisi modération moyani komema makambo na mbango te amema likambo bobele na motema pio. Yango wana elembo ya liwa ya Yesu Kristo kosangana na ye mpo ya kosekwa na ye elongo. otondi mingi mesa be Michel Bambu bongo tozongisi maloba epai ndeko ya biso Denio Diboku mpo te akoyebisa mpe bayeba kolanda biso nzela etando eke ya 2S TV pamba te awa mpenza tozwa mie na Esplanade Perfecto libanda ya palais du peuple epai wapi misa manene makembo ya kokulisa batata ya biso ya milimo mibale Nicolini Diboku. Maman Bobette, chers téléspectateurs, c'est le moment maintenant où c'est la prière. Nous allons parler avec mon père. Mon père, nous venons là de suivre le message de son éminence le cardinal. Nous avons suivi le message également du Saint-Père. Et maintenant, comme on peut le voir sous ces images, les évêques sont à genoux et les autres, c'est-à-dire ceux qui seront consacrés, et ils dorment par terre. Quel est le sens liturgique de cette cérémonie? Oui, la grande prosternation, c'est-à-dire les ordinants, c'est-à-dire les évêques qui vont recevoir l'ordination épiscopale, qui sont couchés par terre, veulent montrer au Seigneur qu'ils sont des hommes pécheurs, qui sont des hommes qui n'ont pas des grandeurs devant Dieu. Ils manifestent devant leur petitesse. Et à travers ces signes-là, ils implorent les grâces du Seigneur, les grâces du Saint-Esprit, pour qu'ils soient revêtus de la force d'en haut. Et cette force va les aider à assurer leur travail de pasteurs au sein du peuple de Dieu. Mon père, Monseigneur Kwambamba, il a travaillé dans le sillage du Saint-Siège. Et pourquoi ne pas avoir été ordonné sur place là-bas que de retourner ici à Kinshasa? Oui, mais il est nommé évêque auxiliaire d'État. Et dans la bulle que nous avons entendue, les sièges apostoliques lui donnent l'ordre d'être ordonné par n'importe quel prêtre en communion avec les Saint-Sièges. Et comme il est nommé pour Kinshasa,
Et il a préféré recevoir l'ordination ici et être installé ici. S'il le reçoit ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il doit être en communion avec son peuple, avec son église particulière. Désormais, il est devenu prêtre de Kinshasa, du presbytérium de Kinshasa. Bien qu'il venait du diocèse de Kenge, par cette ordination, il est maintenant incardiné. Il est entré dans les mains de l'archidiocèse de Kinshasa. Merci beaucoup, Makiko. On va parler juste après la cérémonie et on va continuer après. Thank you.
biso bayeyo poni opambola bango osanta bango oya bandeko babiso bayeyo poni opambola bango osantisa bango ondima bango bo basali bayo Qu'est-ce qui va intervenir après La litanie, ils vont passer déjà à la cérémonie de l'ordination. Ils vont passer successivement aux différentes étapes selon les rituels. C'est la cérémonie proprement dite de l'ordination épiscopale. Et nous vous laissons suivre avec beaucoup d'attention. Et il est temps de revenir après pour d'autres explications avec nos consultants. Wana tokolanda kani episcopa lokumu atie maboko maye omoto ya Jean-Pierre Kwamama oya yali monseigneur ya sika oya moto zui awa na ngima mokonzi Kinshasa misela beni batiaka ye maboko na kutuna bino bobandeli yango lisusu bako ndenge tomoni na mikanda ya misanto ntango nyonso bazali kokulisa moto bakobenga elimo santo mpe bakotia maboko. Appel de l'Esprit Saint et imposition de main. Et tout allez quand on a sacrament moko, sacrement de l'ordre, quand vous allez na degré misato, premier degré akona, deuxième degré bonganga, puis troisième degré yangoyo kula épiscope. Bongo banani penza basengeli kotia ba épiscope balanzi kopamba te, tomona ki ba épiscope ba yaki mo amingo ya kasomona be bato basato liboso. Sacramento bakoza bakuli bapo kasi episcopo mosala ici ezali nde mosala ya kosala mais bakomi episcopo pleinement bongo mpo ya kokulisa eklise ekosenga te baoyo bakotia maboko bazala au moins misato yango moni ke misato bazali wana mpo ya kotia maboko mpo ezala endimama na eklise santo catholique. Vous êtes toujours sur la 2S TV pour suivre cette messe des ordinations épiscopales. Gigi Terosas. Asante sana Bwana Deni kwa kutupatia nafasi na tunakumbusha wasikilizaji wetu ya kwamba sisi tuko hapa Esplanade ya Palais du Peuple, na kwa hiyo tunawakumbusha kusema kama Wakristo wote walifika hapa kwa kumshukuru Mungu pamoja na majamaa ya wale waskofu wawili wenyewe watakuwa kweli ordone kwa siku ya leo, na tunaona tena ya kwamba maandamano inaendelea. Tunaona kama waskofu wetu walilala chini juu ya kuonesha kwamba walikuwa ndani ya giza, walikuwa ndani
ya peshe tunaweza kusema, lakini wanajitolea, banasema ya kuwa kwamba wanapenda ya kuwa wapate kutumikia Bwana Yesu Kristu ndani ya Ukristu na watumikie Bwana Yesu Kristu ndani kweli. Na kwa hiyo tunaona kama hata askofu wote wenyewe waliokuwa pamoja na papa kardinal na njo, kwa hiyo wanamsindikiza kwa kuatilia wale waskofu wawili wenyewe wanakuwa ordone siku ya leo, wanawatilia mikono juu ya kichwa yao ya kuonesha kama kweli au wanapokea ile Roho Mtakatifu, na mtakatifu haiko kupatia mtu wote, wakuonesha kama ni Bwana Yesu yeke alichagua wale waskofu wawili wafike kui wakati ya kusema kama wajitolee na wapate kumtumikia Bwana Yesu Kristu, na kuonesha kama Père Donatien na pamoja na Jean-Pierre Wambamba au leo wamekuwa kweli waskofu. Na ile kukua waskofu ni kusema ya kuwa wamejitolea kwa juu au wapate kumtumikia Bwana Yesu Kristo. Na kwa hiyo Wakristo wote hata wafasi wa diocese ya Kinshasa kujua kwamba hao waskofu wili wa kweli waskofu auxiliaire, manake inaonesha kwa kusema kama au watapata kumsaidia papa kardinal kwa makazi zingine zenyewe watapata kwa na kama papa kardinal haiko, na hao ndio watapata kusaidia papa kardinal pamoja na waskofu wengine. Bwana Deni, tunapatia kweli pate tena kufasilia vizuri. Asante sana maman Guigui. Monsieur l'abbé, tout de suite là nous avons vu après la cérémonie des évêques, l'imposition des mains, on a vu toute une suite d'autres évêques qui sont venus imposer les mains. On avait parlé de 3 et finalement tout le monde, c'est tous les évêques, tous les amis. Quelle est l'explication qu'on peut donner? La loi demande que l'évêque soit consacré par un évêque consécrateur assisté d'abord de deux autres évêques consécrateurs. Les autres vont s'associer à ces 3-là pour marquer la collégialité dans l'église. On est évêque dans l'église, on entre dans le collège évêque. Donc, ils s'inscrivent dans ce collège-là. Donc, pour la validité, un seul évêque peut le faire. Mais pour la licéité, on exige que ce soit collégial. Donc, par cet acte aussi d'imposition des mains, d'ailleurs, c'est le symbole le plus essentiel de l'ordination. Par l'imposition de mains, le Seigneur prend possession des hommes. Ils deviennent la part du Seigneur, donc la part exclusive du Seigneur. Ils sont tout entiers consacrés au Seigneur. Et ils reçoivent le don de l'Esprit Saint qu'ils vont transmettre lorsqu'ils vont ordonner les prêtres et lorsqu'ils vont conférer la confirmation. Maintenant, c'est les... Oui, monsieur l'abbé. Oui, monsieur l'abbé. Oui. Monsieur l'abbé Michel Ibambu ebisaki biso te esengeli kaka bato basato kasi tomoni molongo ya bato bango mpe lokwa ya maboko ntango na bi bato yazali te baepiskopo basusu mpe basili kolanda nzela wana mpo ya kotia bango maboko bongo tomoni batie susu buku mosusu na nsima bongo bato bakolanda biso nzela etandoke to bakristo basusu bazali esika bakomituna mpenza ntina ya milulu yango eli bonganga to mpenza ezali mayema tali mpenza kristo mokonzi ezali bonganga nzambe ndenge epesamaki ndenge ebandi na mikanda misantu na livre des actes soko bakulisi moto bakobengeli mosantu bakosambela mpe bakotiela ye maboko wana kotia maboko episkopo misato toi qui es au plus haut des cieux et qui regarde les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles ne soient. Tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres
et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. Car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur ceux que tu as choisis la force qui vient de toi, Esprit souverain, que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres, qui établirent l'Église chaque lieu, comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à ceux que tu as choisis pour l'épiscopat de remplir sans défense la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint, en te servant jour et nuit. Qu'ils s'emploient sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-leur par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce comme aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés, ainsi que tu l'as commandé, qu'ils repartissent les ministères comme tu l'as disposé toi-même, et qu'ils délient de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que leur bonté et la simplicité de leur cœur fassent de leur vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Monsieur l'abbé, nantango tokolobani pamba te tomoni milulu mikokoba tokobenga bango bayali nano. Monsieur l'abbé, toi elina no père ba episcopo lokola ba episcopo ba comme episcopo na symbole, la prière essentielle. Donc les éléments du rituel essentiels. Le Saint-Esprit, appel du Saint-Esprit, imposition de main et prière consécratoire. Consacrer bango na Edimo Santo côté bakoma bato basusu bazali susu ndenge bazalaki te. Yango wana akati wana ezali elembo ya sikoyo mpona kolakisa kokontinue likambo wana bakobanda sikoyo nde bakotiela bango mafuta bapakola bango mafuta so bapakola mafuta esili babakisi ilembo bango babanda kolata po te bayeba bango te bazali bepiskopo na ntango misa ezali kosalama ntango bacelebration ezali kosalama. Watu komona mafuta wamana mafuta masantu maebo pesa ka jour wa Christ ma santu santu yango wana nde bazalaki nango kotia bakonzi pe ba kotia banganga nzambe loko episcope azali un prêtre nganga nzambe monene qui a la plénitude du sacerdoce pour battre azui ba degré vraiment de l'ordre diaconat episcope nganga nzambe na episcope akalali nganga nzambe monene yende bapakoli mafuta na kombo ya Yesu Kristo. Ya solo penza ezali esengo mingi soki nganga nzambe akokisi makambo na masato akomi nganga nzambe monene bongo tokaki pe kati ya melimba lobi te oyo ayokeli ete ayokeli nzambe te. Ezali bongo pamba te akomi ye témoin akomi nganga nzambe lokola Kristo ye moko
le grand prêtre. Yango boyokaki na tango na bandela ya misa bakoyemba toujours eche sacerdoce. Talanga nzambe monene ye wana bazali ko représenter Christ ye mo. Sikawa lokola Christ kombo ya Christ la kisi oyo bapakoli mafuta. Yepe bapakoli mafuta episcope pona kokengele pata. Ya solo penza ezali libakuli nzenga po ya biso ba Kristu ya yamba katoliko pamba te omokolomanelo ba tata ya milimo misato penza bango bana babengami obolongo ya ba episkopo de Kodeni Diboko esengete oko ba pe lokota li français po te baye bakolanda biso baye bantina penza ya misa manene mayema nkembo. Brazzaville et leurs environs, nous vous remercions sincèrement. Restez branchés car l'église de Kinshasa, en particulier l'église du Congo en général, a deux nouveaux évêques, sans oublier l'évêque qui est ordonné en ce moment même à Kalemi Kirungu, Monseigneur Amadé. Nous sommes le Seigneur pour ça. Mon père, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, est prêtre du diocèse de Kenge. Ça doit être également la fête dans ce diocèse. Maintenant, il appartient désormais au diocèse de Kinshasa. Par cette ordination, il est incardiné au diocèse de Kinshasa. Il devient prêtre du presbytérium de Kinshasa, collaborateur immédiat de l'archevêque. Ensemble avec les autres auxiliaires, nous vont travailler main dans la main pour aider l'évêque diocésain, le cardinal, comme des pasteurs de l'église de Kinshasa, du peuple de Dieu qui est à Kinshasa. Donc ils venaient de recevoir là, les deux, ils ont reçu les symboles fondamentaux de l'ordination épiscopale. L'onction, c'est la consécration totale à Dieu. C'est-à-dire dans l'histoire de l'église, ce que Dieu a choisi, il a envoyé des prophètes pour appeler l'huile, l'onction, pour montrer qu'ils appartiennent désormais à Dieu, qu'ils sont choisis par Dieu pour le peuple de Dieu. Donc c'est une consécration totale à Dieu, à l'instar de David, le roi David, et tous les autres élus choisis de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils devaient recevoir cette onction-là, le oint. Le Christ aussi est le oint par excellence. Monsieur l'abbé, j'aimerais que vous expliquiez un peu cette partie-là. Pensez concerne la yango wana bakopesa bango bilembo wana pe bilembo mosusu bizali koya na nsima mesengelo yanola mituna pamba te bayeba elembo ya liboso baye liloba ya nzambe sikawa wana baye na cross ezali mokengeli pata na bamboka soki moto akokengela pata akopusa bango pembeni boye na nzete oyo yaye aza nango kola akomi episco komi mpata wana nde elembo na ye ya kokengeli pata na ye bongo bomoni te na cross wana ekotala liboso elingi koloba ye mosala na ye ezali devant na bato oyo baza liboso na ye bango wana nde peuple oyo ye akokende mpo ateya bango ya solo penza bandeko balandi mona na bilili yese pamba te bango babale bakoni ba episkopo balandi pe bakopesa bango biloko bikosalisa bango bakosala mosala mwa bango tomoni te bapesi bango biblia bapesi bango pe bakoletisa bango pete wana elembo oyo bato basali alliance ase ye episkopo asali loko aye libala na kati ya eklezia ya kisasa ye akokangama nango mpe akoza kotingama se bobele na diocese oyo esika ye azali kosala mosala wana nde mbo alliance ye azi mpo ya kosala mosala mwa ye. Oui, c'est l'anneau, c'est la symbolique de l'alliance. L'alliance d'abord qu'il va nouer avec le peuple de Kinshasa
le peuple du diocèse de Kinshasa, auprès duquel il va travailler, et aussi l'alliance avec les Saints-Pères et la fidélité à l'Église catholique. Maintenant, il porte la calotte et la mitre. La calotte, on appelle ça solidéo. On l'enlève seulement devant Dieu, devant l'Eucharistie. Et la mitre, c'est la symbolique de la science théologique, la sagesse. Vous voyez, c'est en deux parties, la partie du devant et du derrière, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc toute la connaissance, parce que l'évêque est le maître de la doctrine, il est le pasteur, il est le docteur dans son église particulière. Voilà, il reçoit la mitre. Consacré mitre ezalaka liboso epai ya baégyptien banda liboso kuna te na 11e siècle nde tokomi na oyo tozali nango elembo ya bwani azali nango bomoni na bapays anglophone magistrat ata aza mwana mokala ataka perike ya pembe mpona nini donc elembo ya bwani azali nango akomi tata bongo bwani azali nango ezali na ekoti wana ya lokumu Ancien Testament et Nouveau Testament bwani azali nango. Kesolo bandeko baladi boko kama te kasi zali makambo oyo to mesala kosala uto bakela église ya biso catholique bongo cross épiscopal. Oh baki po ya kozongisa bampate onzela. Oui, ya bokengeli mpata. Oui. Bomoni ketali liboso ezali nde chaque fois kosimba ngo ekodala peuple esika azali oyo azali etonda ya ye avokamba yango sikoya akozo bon normalement ebandeli ezalaki ya libaya ezalaki simple libaya mingi sikawa na mode un peu tozala mpe ya métal elembo te métal wana moto komona na musika soko abungi nzela yeba te mokengeli azali wana ébrouillé na miso na yeba te azonga. Exercice un peu en français pour nos téléspectateurs de comprendre. Oui, la crosse épiscopale, c'est la symbolique de son ministère de pasteur. L'évêque est un pasteur et comme pasteur de son peuple, il doit être muni de sa crosse épiscopale. La crosse qui va guider, qui va rassembler tout le peuple de Dieu, pas les diviser, pas les disperser, mais les rassembler. L'évêque, c'est un rassembleur. Un conducteur, un guide. Voilà, les deux ont maintenant les deux crosses, la calotte, la mitre, ils ont tout. Mais l'insigne fondamental pour les évêques, c'est la couleur violette. Vous avez vu, ils avaient la couleur violette. Et habituellement, c'est la couleur qu'on utilise pendant la période de l'Avent et la période de Carême, pour marquer la pénitence et la tempérance aussi. Voilà. Maintenant ils sont ce sont ces couleurs-là. À la différence du cardinal qui porte les rouges, eux ils portent les verts. Na bana bakisasa bana peuple de Dieu bamona sikawa balati ilembo biso oyo ba episkopo bakolata alati mitre pe azali na kuruze ya ye pe azali na lingenda na ye lingenda baton yango wana ezali liboso elembo ya mokengeli pata soko moni moto azali kokengele mbwele azalaka na nze kosala te banzete bazonga na bibwele bazonga na nzela yango wana nde bango bazali nango elembo mpo sikawa manso masili baepiskopo bakoyamba bango pamba te bango mpe bayingeli na lingomba ya bango lisanga na bango collège épiscopal bongo soko esili bakopesa bakolakisa bango na bakristu bakisasa biso benza
tozwi ba episkopo basika bongo ezali bongo Jean-Pierre Kwambamba pe ndeko wa biso tona bafudisoni oyebaki lokwa bo awalengi mokonzi Kinshasa asaisaki biso mingi pe boyebaki te Jean-Pierre Kwambamba ye wana asalaki mibu ebele penza omboka Roma bongo eyali esengo lelo baye kopesa maboko baye po ya kokengela mpata yenguma mokonzi Kinshasa yango bokomona bakristu baye bazwami esika bakristu baye bazwami bandako bakosepela pamba te omolongo ya baepiskopo bango babale Kinshasa bazali babale kasi na République démocratique du Congo bakomi bo basasa nationale du Congo, nous saluons l'ensemble de l'église. C'est la fête avec l'église. Je passe la parole à Marie. Tunaona kwamba leo kwa siku ya leo vraiment Wakristo wa Eglise Katoliki pamoja hata na Wakristo wengine wenye kujua hao wandugu wetu wawili waliopata ordination yabo kwa siku ya leo ya Mungu. Tunaona kama wame Père Donatien na jermefika kupata saa upadirisho yabo ordination wabo ya kuonesha kama wanakuwa saa hofu, na kwa hiyo tunaweza kuwakumbusha pia kidogo ya kusema kama hao waeveki wawili waliopita mwi maneno yote tatu yenye lipitika hapa, ile ba symbol wanaweza kuita mkifaransa ya kusema kama waliwatilia mikono wakawapatia pia ile mikono inaonyesha kwa kwamba hao wapate kupokea kweli Roho Mtakatifu ndani yabo, wapate kutumikia kweli Bwana Mungu kwa kazi yenye walipenda kumtumikia Bwana Yesu Kristo. Na ile kazi inaomba ya kuwa kwamba wapate kuwa na nguvu, hata kama waliwapatia Papa Cardinal aliwatilia pia Biblia juu yao, aionyesha kuwa kwamba ni kitu gani yenyewe na watu wengine wa makanisa zingine wanasema vibaya. Hapana, ile Biblia inaonyesha kuwa kwamba au wapate kwenda kufasiria habari njema kwa watu wa Kristo wote. Na kwa hiyo tena tuliona kama waliwapakala mafuta juu ya kichwa yao, na ile mafuta inaonyesha kwamba sawa vile padri alitoka kufasiria Mfaransa alisema ya kuwa ile mafuta wanamutia juu ya kusema kama hao ndio wanaonesha kama ndio waskofu kweli watumikisa vile ile mafuta yenyewe wa padri wamepokeaka juu ya kwenda kubariki wa wagonjwa wale wakatekumena bana, lakini ile mafuta ni ya kuonesha kama hao wanakuwa kweli watumishi wa Mungu ndani ya kazi, sawa vile Bwana Yesu wakati ya zamani walikuwa wanachagua hata Moizi hata David kisi walichaguliwa ni Roho Mtakatifu ya Bwana Yesu Kristo yeye pekee kisi aliwachagula na abachagulake mtu paka hivi. Na inaonyesha kwamba tena sala liendelea ndani ya ile maandamano, wanaonesha pia tena kisi waliovalisha tena pia pete. Ile pete inaonyesha kwamba wanapata kuwa ndani ya maungano pamoja na papa pamoja na Wakristo hata pamoja na wapadri wote, kisi ya kuonesha kapasha ndani ya amani. Na pia waliowapatia tena ile vitu wanaita tena symbol, wanaita muti, ile muti yao kisha kuwa kwamba hao wapate kutembea sawa vile wanasema wa berger waliotembea pamoja na wakondoo wao, na wanaonesha jinsi namna gani ya kupita na namna gani ya kuenda ndani ya njia ya kunyoroka. Na kwa hiyo pia waliwavalisha pia ile wanaita kalot. Ile kalot ni ya kusema ya kwamba hao wapate kuonyesha kama ni washa kuwa waeveki pamoja na miti. Ile miti ni ya kuonyesha kama jinsi wao watapata kutumika ndani ya sagesse, ndani ya hekima. Ile mavalio yao ni ya kuonyesha kama
wapasteri inaonyesha kwamba wenyewe wanaonesha Wakristu njia namna gani ya hao kupita na namna gani napasha kutembea ndani ya amani, ndani ya furaha na ndani ya Ukristu. Na kwa hiyo pia tunaweza kuona kama kwa saa hii Donatien mafundishoni pamoja Jean-Pierre Kwambamba saa hii wamekuwa sasa waskofu namna jinsi wapadri walisemeko, na kwa hiyo wanaongezeka ndani ya waskofu au watatu walikuwa hapa, na kwa hiyo au wanakuwa kweli waskofu wa diocese ya Kinshasa. Na tunaendelea ndani ya maandamano yetu hapa ku Esplanade ya Palais du Peuple na misa yetu imeendelea. Tunaonyesha kuwa waskofu wamesha kuwa wakiwa kweli, kwani tunawakumbusha kusema kama walifanya ile kitendo hapa ku Esplanade ya Palais du Peuple juu ya kuonesha kama wakati ya zamani Pape Jean Paul II alifikaka hapa akaordone kweli waefeki wengine, na kwa hiyo Papa Cardinal Laurent Mosengo pia yeye aliyokuwa pia ordone kwa ile wakati. Leo hii anaenesha 35 35 ans anaeneza leo, haiko ya kupatia ila mtu, na tunashukuru sana.